Le lot le 8 mars au Ezali, journée à Bassi partout dans le monde entier. Pour la journée Lelo, Bataclan est préparé Nini. Le 8 mars, on a Bataclan comme tradition. Donc Ezali à Lelo, Yamboula à Lelo, mais en tout cas depuis version il y a Bataclan discothèque, tout le baquet première fête tout ça là qui a le 8 mars, c'est en 2013. Donc chaque année, tu prépares le 8 mars, tu as la fête awa, notamment la publicité, ba maman, ba rola tananengi ya kolakisa ba maman ya biso africaine. Non seulement le 8 mars, tu ça rappelle le 25 mai, pour la journée à ba femme africaine, mais avec incidence dans le 8 mars. Et souvent, tu as la surprise pena 4. Ndengi ezali ke maman wala tikitoko, maman wa bini malamu, maman wa salimula na mokola lelo par exemple. Donc nous avons une surprise moi belé. Donc comme la commerciale, obi que la commercialisation Bataclan ndengeza aweza na rua moko principal. Bataclan ezana rue moko principale na Prince. Et puis nayebi que na monde il y a commerce tozana ba adversaire un peu belé. Comprendre? Comme ba adversaire ba un peu belé, faut tout ça les loko moko eza un peu différent na baninga. Pour la publicité et le conabiso et puis pour l'avancement il y a impact et le conabiso et le ronigne il y a différence pour préparer pour un journal et le il y a différent na ba missus. Bon en principe commerce non c'est la publicité nango et puis ça la marketing nango ça dépend ndenge bo préparer yango boko mona ba fiche ezali awa ndenge pe ba musupe ba sali ba fiche na bango bango basali ba fiche na bango après biso sali ba fiche na biso mais déjà Bataclan ya se distingaka na par rapport ya ba tolobake ba commerce monsieur ezali awa o ya masanga ya amusement Bataclan se distingaka na nini parce que Bataclan ezali discothèque mingi tozana bango pembeni bazali ba bar ici ça ba bar restaurant mais Bataclan ezali discothèque. Donc comme discothèque nayebi que na aux alentours ici quand ozawa na monde quoi ça numéro 1 aza numéro 1 il y a milieu oyo toza awa mais le cola numéro 1 pe numéro 1 il y a milieu oyo toza awa toza déjà bientôt 0 heure est-ce que tu compte na kati tota la chaudière eza kuna la moni ekozala malamu to kota na kati comme ça o bakota la bilili bakomona bango moko Bataclan na kati za ndenge nini eloko nini babongisaki pona yango oyo mikakatano to vivre yango eza normal na kati ya vie ya biso na kati ya Luanda awo ba problème technique ezanga kati pesa liloba moko na ba maman ba jolie fille bazana partout biso o bakotala biso bakomona bango moko bilili oyo eloko ni biso to préparer pona pona bango na mokolo lelo te honorer siko journée ya lelo ba femme ba jolie femme so bazota la biso o bazana Paris na Amérique en Angola honorer bango na moi parole moko ya propre ba mama nyonso oyo ba miku ngana lobaka le 8 mars ezali anniversaire ya ba mama nyonso oyo nyonso azoko se sentir comme moi si lelo za journée ya anniversaire ba mibali ba muki ba botama le 8 mars mais ba mama nyonso ba botama le 8 mars na yango ba mama longonia fête malamu tokutana na bino chaque le 8 mars.
Linda. Reba Sangana. Atebele. Aïe. L'ambiance au club. Plige attache Molière. Patricio Machini. Ah ouais. C'est bon. Palobilala. Ah ouais. Banobelo comme hier. Non, non, Rasta. Encore une bouteille de champagne. On a Déborah Obi. Non, non, Rasta. Non, non, Rasta. Offre la deuxième bouteille de champagne à Déborah Obi. Jenny Vangou, Vangou Jenny, la phrase parmi nous. Malobi Ozana Mbongo, Bamonde Tembegaga, Ibrahimovic, Anna. Ça va un succès, plaisir, accès gratuit, la jalousie. On doit y avoir excès, ici, respect, y'a tapis rouge. Merci Ibrahimovic pour la 25 000 kwanza au PCD Jazz. iPhone Zawapi, iPhone 16 Zawapi, Sylvanie la Brazzavilloise. Je te wish. La présence de Trésor Windoula, DJ Lutonado te salue. Le Windoula Trésor. Trésor Windoula.
She make me feel so good. That's why I love her. She got all that beauty, mama. African beauty. I want you to stay with me forever. iPhone Session. Beauty. Renate Katanga. Sopeli amo deception mafuta mbila. Kona vita
Denis Christelle Sassou Nguesso Nzambe osala lolenge kangi moninga kaka ye moto azonyo kolonga menaka Windula nakoma depase Ticha Jimmy Siko Strella ndenge bakalaka nzala mesusi Siko Délégation Mathieu 77
ndene sebino ke to mwana kati ndenge za na chaudière momoni bino monde basi ba bini ba toki pour na journal lelo donc ezaki j'étais là na kata Bataclan ndene sebino ke c'est live donc Paris en live basi ba bini na jeté maintenant olinga que maman moko to bimaka mité moko ko commenter ayebisanga ndenge transpirer pour na nina transpirer pe butu mo bimati obima 5 € bumango ezaki ndenge nini. Bon, l'équipe bien makasi, l'équipe penza bien. Na Bataclan, bon, il y a lelo penza yaki, bon, ezaki makambo moko donc na koki ko lo batte pona basi ba bini
to sepeli donc biso nyonso tobini tosepeli ndenge totranspire donc le 8 mars ezali journée à Bassi. Donc outi ko honorer journée à Bassi mais eleki quand même bien. Elo nyo ko pesa na bande ko Bassi mususu bavani parce que makanisi ka que non boom ezaka kuna bangonzo rande boom c'est partout. Vraiment le long na Bataclan Bassi ba sepeli comme si c'était en Amérique. Okolo banini. Donc je sais pas comment je peux dire, c'est très bien passé. Donc on a très fait l'ambiance, donc c'est très bien passé vraiment. Mais je dis à mes sœurs un autre jour qu'ils peuvent venir, donc ça passerait toujours bien. On est ici à Bataclan, donc ça passerait toujours bien. Donc je suis vraiment contente d'aujourd'hui, le 8 mars, le jour des femmes, donc je suis très contente de ça. Pour toute la première fois que tu es entrée ici? Non, c'est la 3e fois, la 4e fois que je suis venue ici. À toutes les belles filles, maman qui toko bazola na biso, boti koyoka ndenge sœur na biso alati en femme africaine en boubou, alobi que aya awa 3 ou 4e fois mais toujours satisfaite. Donc abimi na sengo lobate, abi chaudière ezali na Bataclan. Bané passe à côté na maintenant ayoka chaudière ôté. Donc esali ki abimati lelo 5 heures, eza grave. Maintenant, on profite peut-être de maman Moussous parce que ça a été commentaire. Il y a une personne et ça a 2 ou 3 personnes parce que Bino Moro, joli maman, téléspectateur, Brota la biso, Boyo Bakoyo Kango. Bote maman. Bote maman. Les journées. Les journées à biso maman, journée à biso ma casse. On a trop satisfait. Journée na biso lelo au sepeli ndenge nini. Sepeli makasi. Chaudière ezaki lo na kati ne basi bato. Chaud. En tout cas chaud. C'est bien ma casse, na meli tonika, mais ça va. Basi batoki, basi babini ma casse moi ezati. Donc il chaud. Pokolo balika mwa mukete. Pona ngai na moniti na nza pambola pa oza. Ero ke zoza na ndako noza kolala, mais na bikenda ma pambola parce que sala ezoka pona honneur na biso basi, pona mukola lelo do na sepe ma casse, faza na bazola na banda to eti awa, to bini to meli to lié. Parfois, je vais te parler, mais quelque part, je vais te dire que sous tu te rappelles ton bin, ton mets, ton lié, donc à ton nigarak. Le lot, papa, compliqué, ote. Tel c'est un kende, mais au grand téléphone, te. Pour le journal, le 8 mars, c'est le beloni. Pour le journal, le ami que moi, si Azanion, soit maman, à papa, à maman, à leki, à yaya, c'est couverture de converse. Ça me dit couverture de converse? Moulé tout na vida. Eu te vi mesmo vestindo pano. Realmente eles vão para boa para mais putango. Quer dizer, eu estou muito satisfeita. Pro dia de hoje, para mim, é tudo. Estou muito satisfeita, passei todo dia aqui. Quer dizer, cheguei quando era 23 e tal. Até agora estou aqui. Eu gostei mesmo do sítio. Então, qual é a última palavra que podes transmitir a todas as mulheres angolanas? A palavra que eu posso transmitir a todas as mulheres que são angolanas, que são angolanas. Quer dizer, que elas têm muito respeito dos seus maridos, em primeiro lugar. E mais outra coisa, quer dizer, o quê? Respeito, ser humilde dentro das casas. Mais respeito acima de tudo. Em tudo, mesmo com o ambiente, mas respeitamos. Mais respeito dos nossos maridos, mais nada. E quer dizer, eu tenho muito respeito do senhor Nando. O que ele fez não é igual. Para mim, tudo está satisfeito. Gostei do dia, quer dizer, fui muito contente nesse dia, bebi, dancei, estava muito caloriada, só tive que sair fora para poder apanhar um pouco de ventania, até com o clima não está dando certo, porque quer dizer, a dança foi demais. Comme je vous le dis, que ils allaient être dans le lobby, à 2 personnes c'est déjà pluriel, eux c'est déjà maximum. Confirmation, il y a chaudière et lesquels on a kata Bataclan. Pas de commentaires, pas beaucoup de publicité. Donc quand on a kati pour Jérôme va expliquer biso depuis banda ba vente où il y a le impact les kagindengeni. Parce que ceux qui bateau bazo proclamer que bazaki le na kati ambiance totale banda 23h ba kota ki jusqu'à 5h du matin, ngolo ba ke vente na bango pe eleki OK. Donc quand on a kati bango nyonso to ba expliquer biso ni vente aller le passer. Merci ngakombo na ngai Gérard Patrick Nzozi. Ba message minko benganga pasta. Vous avez géré à Bataclan pendant combien de temps? Ça fait déjà 2h30. Bref, est-ce que le lot est le 8 mars, la journée à Bassi? Le lot est le 8 mars, c'est la journée à Bassi.
soki totali bien na 365 jours oyo nzambe apesi biso ezaka na journée moko oyo bapesa basi africaine nyonso bayebana kofete epuis mibali bayebana kohonore bango yango wana lelo biso tofongolaki Bataclan mpo tohonore bamama nyonso africaine oyo nyonso bayaki awa naza sir bozwaki bilili bomonaki ndenge nini ambiance ezalaki bomonaki ndenge nini awa na Bataclan tofetaka vraiment nayebi te ambiance ezalaki kitoko bamama na biso balataki kitoko na kotala mama journaliste ndenge alati awa alati kitoko. Mais ça n'a rien à voir dans Bataclan parce que moi je fais mon travail. La lobité que le banabiso que ça va bien passer. Na lingi organisation et le nini bino pour ça organiser qui le bon basi. Bon, tozala ki na ba surprise ebele, ba mama balakisaki biso ndenge nini ba mama africaine ba bukaka loketo. Ba surprise ezalaki ebele, ba accueil ezalaki chaleureuse et puis quoi, to fetaki bien, naza sir onyo selekaki bomonaki yango. Soko ke na lishu omona ba tono ya lishu wana ndenge toni na ba bouteille. Donc Bataclan eza Bataclan. Ndenge tolobaka ici c'est Paris. Ah oui, eza Paris. Ambiance eleki bien, sans faute. To fêter bien elongo na ba maman. Ba maman na biso vraiment na sepe na comportement na bango, ba maman ya Palanka, ba maman ya Viana, ba maman ya Ville, bazalaki awa ya Ilia, ya Kilamba, presque partout, ya Kuka presque partout. Ezalaki presque partout, mais j'ai un peu de critique parce que bino bolinga bino boko tambong. Donc le long la vente à l'élo boko timbong rebelle, mais vous avez rien donné aux femmes. Sur une bakaka, vente na bino l'élo passé ndeni. En tout cas, vente na biso l'élo passé bien, ezaka question et stratégie. Au moniteur aux en la boîte de nuit na yo bi aux en la bar na yo so be stratégie ezate mo teka bien ezalate. Ce qui biso to teki bien eza par rapport ya publicité, ya stratégie, ya koyeba ndenge ni na kosolola na ba maman. Ba maman ba solola na bango na ba Facebook, na ba Viber, continue la bango ba saldu makambo belé za ba secret moko professionnel oyo biso to koyi kolobate. Parce que caméra ndenga zo zwangai bande ko belé pe ba olinga ba yiba, bango pe ba salela. Alors, et on a secret de stratégie au Bataclan à Zouaka pour nous organiser fête nae. Bref, fête l'équipe bien. To kumisinza mena o union so sali. To remercier patron Abisso, la confiance. To remercier patron Abisso, ndenge a poussé ki biso to kenel bosso. Ya on a remercier Binope, na remercier Mutunyonso, to remercier Tinando, les boss des boss. Na nyonso asali po to réussir soirée fête na biso ya le 8 mars. Mais excusez-moi un peu parce que dans la bâtiment sous so ka Bataclan na sound. Que Bataclan mais ayebi localisation na ngote. Est-ce que koki ko yeba ko situer bateau sous basika bazamisika localisation fixe ya Bataclan? Merci, Bataclan bani partout. Na certain ba terroriste basala ke loko moko na kati ya France na Paris. Bataclan ezikaki bato mingi bayaki mbangu bakanisaki Bataclan ya Palanka. Bataclan za na Palanka toza juste na avenue à Sanator en face ya hôpital Sanatorio. Juste ce que komi na hôpital Sanatorio na parage okomona panneau ya Bataclan orotuna mutu nyonso oyo azana na parage obatekaka chambre carton tout ça ba relaxa yo Bataclan eza na Prince, eza na parking ya kitoko, eza na emplacement ya kitoko. Soko na Bataclan atambule beta ki lolenge nini. Sapatu ne ko masalite te, li papa ya mwasi ko masalite te, makolo ya mutebe barate a na kati ya Bataclan. Vraiment merci na mena rusenga un peu au betela biso comment est-ce que le responsable ya Bataclan na vente au sali lelo. Comment on a remercier les travailleurs? Est-ce que vous avez rappelé un peu de primes, je ne sais pas quoi, encouragement, réunion? Merci pour la question. Nous remercier notre staff Bataclan Mobimba. Nous avons DJ SMS, DJ Jazz. En tout cas, Borolim Bisanga Mouké. Nous remercier sécurité.
Kobanda na chef Mafolo Action, Thierry na kota la Loure, Wetu, Christian Minère, Charlie Tolo, toujours Tolo, na ko remercier Febo, na ko ya na kati, na kota la vraiment ba serveur na biso vraiment en tout cas bazaki impeccable depuis 16 heures to fongolé Bataclan, tisiko na 5 heures to kangina nuté mais bazali. Na ko remercier Faro, na ko remercier Patricio, na zo remercier Pichou. Oyo azali pembeni na ngai a banda azalaki debout de 16h ti 5h azakaka debout. Na ko remercier Pichou, na ko remercier Guy Capitan, na ko remercier Papi Pichen, na ko remercier ndeko na biso oyo vraiment aye ko jouer rôle moko ya makasi na porte pour na kosala contrôle moko to yeba effectif nombre de personnes au bakoti na kati ya Bataclan. En tout cas, patron Nabiso aza d'accord, Arozala toujours d'accord parce qu'il a la confiance dans nous Nzambe naye, parce qu'il a mutu moko atambola maboko pembe, aza likamuna mutute, ataye la mingi Nzambe naye. Na Bataclan sur côté na Bataclan, ndeko nanga mwasi na porte na nous ya Bataclan ou bien les bandes ya Bataclan au monde a toujours présence ya Nzambe. Bataclan zene lo msusuté. Biso moto lo bara 100% Jésus-Christ. Parce que Bataclan évoluaka na Yesu Christ. Patron na biso azana confiance na biso azana confiance ya ba travailleur na ye. Azana confiance ya musala o esalami parce que azana mutu moko aza très bon, trop gentil. Asola kana mutu nyonso alia kana mutu nyonso akipakate o mutu oyo ndenga lati akoki ko poussa na pembeni na ngate mais aza accueillant. En tout cas musala sai malamu tant on me les résultats na ye parce que déjà kendaki Arozala toujours na esengo ya ba travailleur na ndenge basali musala oyo wapi et mona na miso abatu. Mais directement to releka na muto au gérant lobby que il paraît qu'il a passé toute une journée depuis 16h à 5h du matin au lieu de paix. Il y a hôtel ma pour la vente. Ayebisa biso banda bandi ko compter soki mbongo koki ou bien non kokité. Na ngo kata hôtel mais lokola gérant ici bing ai que aux ande muto temaki depuis 16h à 5h du matin kaya o compter mbongo. Donc bon alelo eleki expliquer biso na détail vraiment vente alelo le 8 mars eleki ndeni na kata Bataclan. Vente alelo na komisi Nzambe na ndenge salameli journée ya ba maman na sepeli vente nanga banda 16h ti 5h na teki malamu ko compter mbongo musala nanga normal donc résultat et salami ya bien malgré moya ko yebisa bino monter zate mais oza ngola tala kaka mais na sepeli Chodioro eleki lelo yo atozaki au telema na bandi distance na yo ti esika basi bazale ko bina eza vraiment distance te tant ozo mona basi bazo bina qu'est-ce que tu as senti? Bon na banda sentir penda lelo ezali penda lelo journée penda ba mama donc ba mama balakisa journée na bango babini ba meli donc ba sepeli ba kene sengo ce qu'on a tourné bino bo pesini na ba mama ce que to pesini na ba mama quelque part vous êtes égoïste parce que je rends lobby keza commémoration il y a journée moko dans une année pendant 12 mois mon bimbalaka journée moko il y a organisation ba maman il y a monde ce que ba maman ba yé na Bataclan peut-être parce que na accueil na bino construction na bino sécurité je sais pas quoi je rends lobby un peu de détails ce que bino ba organiser ki ni pour na ba maman tamo eloko moko te bon organiser neti ko organiser ko pesa bango eloko ezalaki penate mais ko organiser ezalaki kaka ko yamba bango malamu pour problème ezalate bazala malamu bakota malamu babima pe bakela bandako malamu esili yango to salaki na ndenge respecta musala na yo lelo tango pesa mbongo epa ya chef na yo azala satisfait antérieurement ou bien différence ezali bon différence ezali par rapport ya vente ya lelo eza moi et que peut ça résultat malade parce que le bataille le bon moyen souka ce qui peut pour la maman na yo ce qui pour la moisi na yo mais précisément pour na bassignon surtout angolaise bon na repesa mbote na ba travailler dans sa Bataclan. On vient à peine de terminer la journée du 8 mars qui est la journée mondiale de toutes les femmes partout dans le monde entier. Maintenant c'est presque 5 heures. On a passé toute la journée, toute la soirée ici au Bataclan, précisément à Palanca chez le monsieur Nando.
On est 5 heures, on clôture notre émission. Vraiment, c'est une bonne initiative, que Dieu le bénisse. Continue encore l'organisation. C'est ici que je vous ai dit que les femmes ont dansé vraiment à live, comme en Amérique, comme en France. Et eux-mêmes aussi disent que le Bataclan, c'est la France geneviève. Vraiment, je salue toutes les belles filles, toutes les belles mamans, nos mères, nos grandes mères, le vieillard, les aïeux. Le fait que vous ayez eu le sexe féminin, aujourd'hui, c'était notre jour, mais on est déjà 5 heures. Aujourd'hui, c'est le 9 mars. Maintenant, c'est fini. Pour la grâce que Dieu nous a donnée un jour, pendant toute une année, nous le remercions aussi beaucoup. Je remercie ma maman, là où elle est, avec toute la patience qu'elle a eue pour faire grandir cette femme qu'elle est devant vous. Je remercie toute l'équipe technique aussi. Je vois le caméraman Serge Lutumba, le réalisateur Serge Lutumba. Je vois l'homme du son avec beaucoup de la patience, le monsieur Serge. Je dis que l'autre fois, je vous ai dit qu'il est sorti 7 fois champion du monde à la taille. Je remercie aussi l'accueil de toute l'équipe du Bataclan. Je vous ai dit l'autre fois que Bataclan se situe précisément sur la rue de Sanator. Sanator, c'est un hôpital grand qu'il est connu ici en Angola. Vraiment, la localisation, ce n'est pas tellement difficile. Comme c'est dans la rue principale, c'est aussi vraiment connu avec une très belle décoration. C'est trop facile. Tu viens de l'autre côté de l'Est comme de l'autre côté de l'Ouest. C'est facile pour localiser le Bataclan. Je salue toutes les belles mamans, je vous ai dit, en Amérique, en Afrique. Je vous aime beaucoup. Que Dieu nous donne encore une autre opportunité. Ciao.